Et voilà, chers téléspectateurs, touti comme on a bisognos en live concert arrivé à il y a maître fa ndenge bayambaki na Luanda veut dire vraiment ezalaki dégâts parce que namoni ba délégation na nyonso bazalaki wana pona koyamba ye donc eyindaki makasi ndenge bino mo bouti kolanda sikoyo roi de play eza siko ndenge nini ba programme na biso ba programme na bino ya Angola kuna. Bon, le programme Nabiso Angola, Angola, tu as 3 productions. Donc, Nebo Moni arrivé à les mettre. Et puis, Totiel Labino arrivé à Sinat Atlantique. Comment les mettre à se déchaîner, qui dans les mettre se déchaînent. Net le barak et les savoirs ne m'a pas. Quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Et bah, toi, on est déjà arrivé à le mettre. Et puis, bah, on a image à Sinat Atlantique au niveau et Zalaki dégâts. Donc, samedi, tu bêta qui na Sinat Atlantique. Bamoni les maîtres na zoyemba na Jezi Mboyulu. Toti komona tout à l'heure là élément européen on dirait maître de l'école oti koyemba na mwana muke toi to lobelango après mais ce tolobi par rapport à la production to moni pe Ibrator kuna Ibrator piana papa chéri azana pe au soutenir ye bo bangate Chimène on a attendant no yeko ba tu ba la ben polité ba comprendre te place ni ba uta donc avant obetala mambona na mingi nebisa bana Angola tout ndenge programme na biso ezali ya rama roi de play yoka na biso to beta samedi na Sinat Atlantique to tira bino ba image bon na niveau nini les maîtres au solo là et sur ba niveau ya ba komba ba lubate donc marambo oyo mo la sa force musique ya papa simbanga te na nenga bien yoka te na nenga bien pena musique ya papa simbanga te marambo ezande boye bat bamoni arrivé à les mettre en Angola bamoni Sinat Atlantique bamoni ba image ndenge kende 4 parties comment angolais aki décortiquer si ndenge pe to moni Ibrator ba production pe zali wana Ibrator mpiana papa chéri azawa na zo soutenir petit na e par rapport pega ya ba et ça la moine nité mingi totalement mpena ndenge kende donc les maîtres déjà Angola c'est bon surtout si Sinat Atlantique vendredi lobby tozana na palanka wana deuxième épisode mettre la Sahara les maîtres c'est des chaînes 12e dan surtout longwe vendredi dimanche siko to clôturer na bana Luanda tout na piscine d'Alvalade kuna pe batu baleka na bango moi trop to timwe bango déjà érosion na Sinat Atlantique palanka ba mona pe ndenge ezala siko na piscine d'Alvalade kuna grand libulu ko to clôturer to beton jour à bonne année ko si sera vacances ki to na bana Angola ba mona ndenge salwana ezala surtout si yango chimene yo ba programme na biso ba to mona ti balanda to na cérémonie le 1er septembre na Suisse les maîtres ont presté showcase mo wana ah OK ye moroto OK ndina ba wana ba bengisi les maîtres na Miss Suisse le 1er septembre eza mamba komba ba lubate na si bana poto ba comprendre mamuni ninga na loba veut dire pena nazo comprendre te ba luba on banango nana osolo no kaka par rapport à la question ndenge ya na la sabato actualité ya les maîtres si yango pe na tuni ba luba pona moni on dirait ozo roi de play yebisa ngai ba luba banani roi de play na lobi boye le 1er septembre bana tout ya Suisse dire soki tozolanda tozomona roi de play azoboya na ye makambo po question azo tout dozo répondre na te roi de play omoni les maîtres na ndenga bien aza artiste mo mutu na esalaka omoni abeta musique na ye la musique est bien batu ba sepena on la musique pour na polémique te pour na finga te pour na finga bakulu te omoni biso lo moza nini bana toi poto ba olanda biso na émission EHP Média donc papa Edi bana beso ba comprendre papa Edo na maman GH na petit na ngaski la bro na Paris ba Junior Zara donc bana Luanda ba papi Messi ba Mandela Mukonda bana beso ba comprendre actualité so sali na boulot bien ato finino batu to ozano ka na actualité biso mamba otuna bakomba batu chimene to peseda ozana to pambola ba jaloux nyonso tout après ozana to na pensage benda koni to suna te ozongisa ba mamono lo bato omoninga na tiki na ngai ba mwana le maître donc biso maman to finga te to salara boulot ba musala na biso banzemo na biso ba image na biso elakisa et témoigner yango moni biso tolo bana biso mingi tolo bana misala le 1er septembre baya na cérémonie ya Miss Suisse ezala bongo na niveau ya Suisse maestro fort pour prester wana mais
likambo munene ezaki bato base la cible mise en jour l'album du maître et puis cible face au maître l'album du groupe. Ok, bon, roi de play, pour na makamne c'est ba production et tout consort. Note comme on a élément morioti ko zalawana par rapport à yafa betina mwana na ya mobali. Oui, donc image Atlantique on a monde ça les maîtres c'est des chaînes avec Fabrega Junior. Fabrega Junior donc bazana au moni nous les niveaux les maîtres azoyema okutezana obestre mais bato bazwa vraiment une exclusivité ba image nion surtout ya concert mobimba na ba chaîne tu ba internet na ba TV ba mona niveau maître salaki musala et là ça que le savoir ne ment pas donc yo mam na lo ba chimene donc biso to la ça mingi na musa yo moni mona tuna ayemba donc mona le maître ayemba. Ok. Yongo la ça que biso boulot mingi ba polémique ça ngolo te ba programme na biso ça ngwana mais bazela suble ba mona niveau le maître ayembi po niveau le maître azoyemba nalobaki bato bakoloba Kabila wumela bakozwa makasi wapi bakozwa makasi na article 70 ya constitution oyo koloba que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Donc basali lisumu te bao pe bakoloba Kabila yebela bakozwa makasi wapi na constitution na article 220 oyo koloba que le mandat du chef de l'État est une seule fois renouvelable. Bango pe basali lisumu te bongo ndeko journaliste mobeko nini yo mona ekopesa bato nyonso mibale raison epesa o raison epesa o raison omoni te siko etie bato na confusion parce que sengelaki bamesu bazwa raison bamesu bazwa tort mais okoloba umela na okoloba yebela bango so batelemeli wapi na constitution bongo ngai na boyebi oyanga na benga kango constipation, ce n'est pas une constitution. Et comme sous constipation bongo soki muto akosala sous selte libumu ekangami balobakani parce que ekangisi biso te ekangisi baoyo boye ekangisi baoyo boye toza na constipation tosengeli kokende na constitution nde bandeko na kosenga bino pardon towelela te lokola déjà dauphin amonani na peteniso le temps que ça pourra prendre mais towelela biso nyonso tokende na référendum. La première des choses c'est modifier, donc changer la constitution. L'article 1er, le pays s'appelle République Congo. Merci beaucoup. Un pays s'appelle République Congo. Wanande gozala eloko pena ya yambo ya ko telemela pe constitution go saima pona nini be pona kolongola se wana pe kotia ka bongo na simande bayi politique to bato ya mayele ya mboka ba meka kotala pe mwa muke bisika nini ya kobongisa na constitution pona nini constitution go pesa ba oyo raison et pesa pe ba oyo raison et pourtant fait sengelaki soki oyo akwei oyo atelema na constitution kasi bango nyonso tu bakwei bango nyonso tu batelemi eza penza na tina makasi te bongo papa na biso Oscar Mwanda awa siko makambo nyonso biso tolandi elongo na bandeko boye tokokende nango lolenge nini po ba mosusu pe eloko nini nano esaka ke bato balemba mokonzi ya mboka to bato balemba baye bazali kokamba nini ezotungisa population po population koma alemba pe ata baye bazali na libanda mboka bakoka te kozala ata na posa ya koyaka na mboka na bango matondo mingi ezali bobele na mokanda na nzambe balobi peuple oyo abwaki nzambe na ye akomona makambo biso toza komona tokosala sembla ya koloba ke tolingi nzambe mais toza kosala makambo ya nzambe te pamba te bao nyonso presque bakokota kuna basambelaka te bazalaka na kati na baeglise na biso ya elongo mais so bakomi kuna makambo ekochange mpona nini mais nyonso twana ekochange na ebandeli kaka eza problème ya esprit lokola babendaki esprit c'est-à-dire papa journaliste ata yo baki yo sikoyo esprit oyo ekokamba mboka
ezali oyo batielaki biso ya lettre C ekolongolisa yo kaka makanisi ya malonga mpo kota kaka na makanisi oyo nde sika biloko nyonso eza kobebela wana yango nakoloba nga nasengi bino référendum na kesu na mibale kaka na kati ya constitution balobi les devises ya mboka paix justice travail bongo te yo moto okotala nga toza na paix toza na justice toza na travail biyano yo moto oza nango na kati ya constitution balobi la gratuité de l'enseignement primaire est garantie par la constitution ndeko nanga na tuni mama nyonso atekaka mapa na batata nyonso baza na babutiki awa elingi koloba nini la gratuité de l'enseignement primaire garantie par la constitution abi mwana nayebi te nabi mama elingi koloba mwana nyonso aza na école primaire na etandi ya RDC mobimba atanga ya ofeli abi papa tika koloba boye na koteka mapa kutu na efuta minerval mpo babengani elinga mwana. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, soki balingi babombela biso makambo, basala ngo na lolenge metema na bango elingi, batielaka biso yango na français. Metaka sikolo kwa balingi baya na ba élection, bakoyela biso na monoko ya mboka. Donc, biso banso to kolanda to ba intellectuel. To yebi que le taux des analphabètes au Congo, en tout cas ceux qui n'exagèrent pas, est de 65%. Sikoyo donc elingi koloba boye bato batanga te baleki motango ebele ke bato batanga siko papa journaliste soko olingi oloba likambo po bato ba comprendre yo bien koloba ngo na monoko ni ya oyo batanga te pamba te bango bato baleki ebele na te soko comprendre nga mais lokola bayebi ke alaka nango kopi ya kusakana kana peuple biloko banso wana bakomaka ngo na molopoto po bayebi ke tokotanga te toko comprendre yango te. Est-ce que oyebi ke soki na constitution elobamaka ke mwana nyonso o aza na école primaire atanga ya ofele mbele ba mama basi ba beti ba directeur awa o benganelanga mwana na sens nini parce que constitution ekoloba bongo beko ekoloba bongo osi ozolandanga alors bandeko toyokana tosengeli te kosala mobeko ekotambusa mboka na monoko ya bapaya. Makambo maso matambusaka mboka balobaka ngo polele te naza na ebele mekoki koloba mapolele te wana eza biloko elobamaka na ba chambre secrète seulement bino bato botanga mingi nalingi naloba na bino les verbes inventés les verbes créés ne se conjuguent jamais pratiquement à une langue étrangère elingi koloba boye qu'est-ce que vous pouvez inventer en français pour bangsa ba français et l'autre côté qu'est-ce que vous créez na anglais pour bangsa ba anglais et l'autre côté donc si vous olingi bangisa bango kaka na chiluba na lingala na kikongo na swahili nde bango bakokama bakotuna oh comment tu as fait ça mais na monoko ya bango okoki mokolo moko te kobangisa bango est-ce que landinga na kopesa exemple mosusu cimenterie ya Luanda etongami na ciment oyo basombi na lukala mais tango basisi kotonga balobi siko tokotongela ngonde peuple touti na bitumba mboka ebebaki siko tosengi totonga mboka ba réfléchir balobi topesa kombo ya ciment onini batali balobi la langue officielle c'est le portugais nzokande bato batanga ba moke par rapport à bato batanga te comme toko lobango pona bato ya mboka tokende nango na langue ya ba autochtone oyebi kombo ya ciment ya Luanda kombo nango tunga. C'est le verbe construire conjugué au temps présent mode impératif. C'est-à-dire toleki saki tango mingi siko botonga. Est-ce que vous comprenez nga? C'est à $2 à Luanda. À $2. Mais si ka babanda ko somba tango bango ba ko tonga mukolomo ba somba kango atana prix wana te. Voilà les gens qui ont la vision. Mais yoka kombo ba sima na biswa. Yo moko yiba kombo nango na kotanga te. Donc bato ba na vision basalaka eloko pona bayimboka bamata mais soki te tokosuka kaka nde tokokende boye na bondeli bino tokende na référendum liboso avant tokende na baélection parce que référendum ekozala mobeko oyo evandi lolenge tolingi na modèle tolingi bomoni constipation toza nango ata tozwi Jésus-Christ totie chef de l'État
bandeko nanga akoéchoué pamba te akobima libanda ya mobeko te. Nalobi te ke akoéchoué parce que soki ndenge ni te akoéchoué parce que ya kolingala nda mobeko à la lettre. Nzoka nde mobeko yango eza na mbilinga ndenge na uti koloba bao balobi yebela na bao balobi umela bango nyonso bakozala na raison. Siko Yesu Kristo na place yango akosani po bao balobi yebela ba na raison, bao pe balobi umela ba na raison. Est-ce que vous comprenez ngai? Matondo mingi mwana mboka papa na biso Oscar Mwanda wana penda ezongisinga mwa muke na Bible to mekape ko sosola muke ezaki na mwana oyo ayaka kozongisa Arche de Noé oyo tata na ye ataka babiloko abikeko mwana ayaka kozongisa ngo nde ezongisaka lipamboli ya mboka na si ozoyeba passage wana donc to meka ko kanisa malamu na tina ya se na kawana egoza malamu mingi sikoyo tangu bato ba koyoka boye ebele pe ba ko mituna sikoyo papo makambo azoloba oyo na référendum wana to vanda kaka na président Joseph Kabila ya to sala po bato si balobaki awa transition sans Joseph Kabila sikoyo bakende na transition to bakende na référendum awa makambo ngo ezokoma mwa mobulu awa yo sikoyo makambo etali transition sans le président Joseph Kabila yo komona ngo ndenge nini? Matondo mingi nalingaki tozala rationnel, nalingaki te tozala lokola ba nga nalingaka kokosa peuple te parce que soki na kolingana sala soki na salaka ezaka pona peuple. Alors leader nyonso oyo yebi yokanga bien na politicien oyo ya solo leader nyonso tu oyo yebi akoleka na TV to oyo balekaka na TV o bazo réclamer tout sans transition sans Kabila. Tiana mutu na yo 1 ayebe loko akosala te 2 na yebi te fo bakomi bakolobane aza nani alongola kombo politicien alobaki aza mosusu soit mécanicien soit loko moko ya ndenge wana. Papa ndako na ngai lupango na ngai ebandi boni olobi bobeta masolo ya lupango na nga sangai nani yango ndeko lupango biso bato totiaki ye tolobi il est le président de la République chef de l'enani garant de la nation ainsi de suite. Siko bolingi bobeta ya masolo ya République ya garant de la nation sans ye papa esengeli moto azala na volonté lokola président ya liboso Kasavubu bakosala ye coup d'état ata nzinzi moko akufa te na pete. Ici c'est le colonel Mobutu qui parle. À partir d'aujourd'hui je deviens le chef de l'État. Payé à ce qui kananda kopé à tiki mais oyebi que acte ya salaka wana ebele ba condamna ye nango mais ebele pe ba mona ki wabite azaki na motema lingite makile tanga mais biso banso to na motema wana te même ngai na place ya président Kabila ndeko eki ngande chef de l'État nga moto na okumba masolo nga moto naza mokonzi ya armée mokonzi ya la police oloba ke boko beta masolo sangai ça c'est de l'utopie. Donc bandeko bakoloba biloko ndenge wana batika kokosa peuple bayebisa peuple kitoke ba proposer na cardinal Mosengo babi ata soka lingite ba ozwaye penza bayeba tie place na lobinga na koki kokumbisa masolo ya mboka na bato banso bana na kimia peut trouver solution ba compétence wana na nango pesa biso na numéro na ya téléphone ba misusu pe ba oluka tika na to benga na moto to meka kosola na ina na bokundu maka mususu ezali ya etando ekete to kosola ngo ndenge ni pesa biso na numéro na yo avant to koma pena na numéro na nga ezali plus 243 99 99 42 400 plus 243 99 99 42 400 nakei na mosusu plus 243 900 donc 900 39 47 81
wana même sur YouTube okozwa ngai, sur internet okozwa ngai. Donc voilà, ba numéro nanga wana isa ba contact nanga naza ouvert na moto nyonso. Mais nalingi kana loba na bino que loin de là idée ya koloba kinga moto na yebi mingi. Soki boko landa mouvement ndenge za kokende okotala même na basani na Nzambe, tala basani na Nzambe babimi lokola ba papa Charles Lo, lokola ba prophète frère Kadima o azaka na Allemagne. Donc bako pesaka ba message on kolo akoyebisa bango. Donc soki okolanda te ekozala pasi ezali papa Charles Lo, ezali papa Ebeli Popo, papa Lobola, papa Jean-Marc Kadima. Bolanda kana ba nini bokoyoka makambo koloba. Si le plan politique okolanda bandeko Mozito, bandeko Pululu, ingénieur, bandeko Freddy Madenani Mulumba, ba pesa pe ba makanisi ya lolenge wana. Alors na lobi bozela te kenkolo akitana ba sultani na ye azaka nango te. Atindaka bobele bato ngayo na koloba naza mutu na lobi oyo amuni ke na koloba nanga na betisie mabaku na sengi penza bolimbisi na lingi ameka kobenga nga peut-être elobeli na lobi nde ayoki malamu te na koki peut-être kolobela na lolenge mususu. Mais loin de là l'idée pour nanga ya koloba keno yo za catholique na lingi yo te yo za nga na za ya batu banso ya Congo na lobi epa nanga na Congo ya ka na lingi na franc-maçon na lingi na chrétien na lingi na musulman na lingi na nkanka na lingi na kimbangiste. Donc bino banso nde toza na kati ya ka sans bino toza te yango wana nga bino banso na lingi bino na sengi bino tokende na référendum bomonde baozela ba élection eza nango grave te que papa nanga stoppe nano kana machine à voter to yango te. Bongo référendum tozana tina ya makambo machine à voter kuna tona tina référendum to kolobaka ka oui na non. Kasi oui na non ngweza rapeka ya vote. Likambo te so bolingi to ke na machine bino kaka mais so pe bolingi to ke na machine ezali ke machine ngo yo ndimaka ngo pe na ndengo mona kana ndenge mopepe nango ezoya. Na kolinga mingi te na pesa réponse pona yango. Lokola nga na koyeba ke nyonso ebebelaki na se na sengi bino soki tokotisi kaka ka biso na bino nde tokoyeba est-ce que tosalela machine to tosalela machine te parce que ka ekofongola mayele ya bato banso. Voilà pe tokokoma biso banso lisanga na kawana yango na sengi bino pardon to banda na ka. Le référendum peut nous prendre maximum 3 mois. Na lobi maximum. Mais ngana ba méthode na nango na lobi toko sa référendum na moins de 15 jours. Voilà, merci matondo mingi na baebalanda kibiso na kati ya émission na bino Short News na molobeli na bino Ekibumba. Tokozongisa ka miko epa ya papa na biso poto tu na motuna ya suka. Motuna ya suka ezali nini papa? Tolingi katana. La baimboka tokozongisa miko epa ya papa na biso Oscar Mwanda tomeka kotuna ye moke likambo etali ba grand esprit tomona tomoni pe na sima awa ateli biso ba photo ya ba président na biso nyonso mine oyo baleka na mboka oyo papa kasi yo betela biso lisolo ya ba grand esprit bakundamaka libanda ya mboka te. Est-ce que yango pe mutu ezali moko ya biloko ezopesa kokitisa mwa molimo wana esprit oyo ozoloba na kati ya ka wana to nyonso tu eza na ndeni mekana ko expliquer biso pona yoki pe na kati ozo parler mingi sur l'esprit et puis otangisi biso nini ezaka na biloko misato eza na corps eza na esprit eza na âme. Voilà donc nini wana pena oyo lobaka ba grand esprit différence ya grand esprit. Merci ndeko journaliste nazongi su moke pona koloba boy. Biso banso toyebi toyoka histoire ya Nelson Mandela. Mandela fait 27 ans de prison. Et puis après abimi asali oya salaki papa journaliste soko yebite dans un seul avion 3 présidents américains. Pour tout la histoire na bango tela osale maté. Obama en fonction, George Bush et Bill Clinton. Ils viennent rendre hommage à un nègre.
na ba obsèque na ye. Pour la première fois, le président cubain est en train de saluer le président américain na maboko. Ils en a ba obsèque wana. Est-ce que vous comprenez nga? Ozomona Castro azalaki affaibli, mais il dit pour cet homme-là, je vais arriver. Mon cher, vous voulez me faire comprendre que c'est l'Afrique du Sud qui manquait l'argent pour Batinda Mandela en Suisse? Non. Ou bien Fidel Castro, c'est le Kiba qui manquait l'argent pour qu'il ne soit médicaux en Suisse? Non. Ils savent. Et là, que Bomarabiso est à l'Olendo. To kanisaki liwe zaka ya babola. To kanisaki no to kufate se to komi na fonction. Mbeko na ngai. Un pays qui veut prétendre être développé, la première des choses, c'est yako aménager l'endroit où yako banda ko soigner ba leader na yi. Lorsque vous n'avez pas un hôpital où il faut soigner les leaders nabino, ça ne marche pas. Beaucoup finga bango na TV après souka nango obi na question médicaux na Belgique, na question médicaux en Allemagne. Vous voyez pas que ça marche pas? Alors, nazongi na likambo esprit, yokanga bien. Botu naka parce que civilisation Congo ezaki quand même moi malamu. Et pas ba Congo mbuta na bango batika kaye libanda ya mabelete. Okomona baza na hôpital bayaki kina wapa soki mbuta a second ayoki ke grand banda kinda na moni changement ezati soka ya taliye ka boye amoni ki akozala lisu te ayesi na lobito memana tozonga mboka soki amoni ki bato bakondima te abibo tozela so akati motema il faut bazongisa corps na mboka eso landanga mais soki déjà akufeli bino pe libanda mabele ezaka déjà bien te. Parce que quand une personne meurt, balobaka, il a rendu l'âme. Alors, bato ya mayele bazakaso bamoni moto déjà linga kende bazongi siye na mboka pene na ye bazui basage batie parce que la loi de la réincarnation existe. Ba olinga ketanga kokata motema, esprit ya ndenge wana ekokota na moko na bango akobota ye lisusu. Akobota moto ya lolenge wana. Ok, ndenge na lobaka ndeko Lumumba asopaki makila na kati ya Congo. Lumumba ya ndenge wana esengilaki abotama ye oyo musée ayaki. Musée asopi makila na kati ya Congo. Esprit ya ndenge wana ekoya lisusu. Esozolanda ngai. Ndeko Kasavubu asopaki makila na kati ya Congo. Esprit ya ndenge wana ekoya. Mendeko Mobutu esprit ya ndenge wana ekoya ka lisusu te. Parce qu'il y a kufi na kati ya Congo te. Ndenge moko na mais c'est nande ko Etienne Tshisekedi. Boyoki tozalaki na yawa mais 4 jours oh non question médico pouf akekufa kuna. Nabi kaka ndeko Tshisekedi te tala bango nyonso. Bakibasa, banani, tala bango nyonso ba position ya biso bakufa kalibanda ya mboka. Pona nini biloko bango bazwaki po batambusa nango peuple eza biloko ya bapaya, la spiritualité ya bapaya. Bongo bakufaka nango te, bakendaka kozongisa, tango azongisi, bongo bazwi ebobolo ya pamba batindeli biso, mais il a rendu biloko na yenyo sukuna. Alors na kosenga na bino, tozala na mwa culture wana. Surtout, soki eza na eloko moto yebi malamu, peut-être lobi na yebite soki na kolia, to soki na kolamuka. Mais si y a au moins une chose que nous maîtrisons bien, tu yebi ki tokokufa. Bongo ndeko na nga so to yebi ki tokokufa. Pona ni tokoki kobongisa te epai tokokende. Parce que kokufa eza inévitable. Inévitable. Ezala président Kabila akokufa. Ezala ngai na kokufa. Ezala yo okokufa. Ezala yo ministre okotia munoko pamba pamba okokufa. Bongo pona ni tokoki kobongisa epai yo nga na yo tokokende te. Tala ba cimetière ndenge eza. C'est pas correct. Toyebi ke tokobela pona ni toko bongisa hôpital te o biso esengi tokende omoni même cinquantenaire président Kabila lobi tika to tonga hôpital oyo président Kabila na makanisi na ye lobi nazo tonga hôpital oyo pona ko diminuer le nombre des évacuations des autorités congolais malades vers l'étranger. Mais ndeko nanga kena l'ambassade nombre à visa ya malade et s'est multiplié par 50. C'est-à-dire, on a un grand hôpital, mais on n'a pas l'esprit des grands hôpitaux.
Voilà le vrai problème. Nous avons toutes les instances de la justice, mais nous n'avons pas l'esprit de la justice. C'est là où ça pose problème. Yango na lobi na ye ko attaquer mututi. Bino nyonso na comprendre que le que baby saki biso, c'est la lettre C. Na sengi bino na humilité nyonso tiozo linga obude oyebi ke kombo na eza na ka, oyebi ke bandeko no baza na ka, oyebi ke territoire no secteur no eza na ka. Okoboya pona eloko nini? Tokomona C eza na esika te. Donc tokoboya yango pona nini? Tondima cette voix bo tuna pe basa na nzambe obabimi bakoyebisa bino ke nzambe asi alobi asi asigné ngonge koki. Donc nenge bango ba mesana ki ko empêcher le développement de l'Afrique et ko sa malisu nenge wana te. Donc tozo kende na développement yango na sengi. D'ailleurs na lobi boy, aucun pays au monde colonisé développé après s'est développé sous la colonisation. Aucun pays. Tous les pays au monde colonisés, développés après, s'est développé sous la révolution. La révolution signifie botomboki. Donc, sengeli kotomboki la système au batike la kibiso, poto kende na système au ngana yoto lingito kumba. Rapidement, na lobango, donc, vous voyez na lobaka l'encadrement de la lupango ba yela biso. Mira liboso comme dans le système religieux, il y a mis balé système éducatif, il y a gauche comme dans le système alimentaire, il y a droite comme dans le système sanitaire. Bon, bazo ki mufinu ku système vestimentaire ba tshela kibiso. Na pesa exemple, kanisa ngai na sombi gombe mobimba na clôturer yango. Na otie bantaba na kati. Otie bango kisi biloko kolia makamyo tout. Bongo tabana zo biso bi vie. Nga leo no kilia na matadi kibala. O permettre nandimite hein oko permettre te pona nini de gombe ya matadi kibala nzele ya molai oko perdre contrôle na ye na nzela. Donc tabako kende moto musu akangiye pa komi intérêt moto mususu yoza susu akoza so intérêt na yote bongo ya mibale zali tabako kine po kende pe azongi mais na nzela tabako mona lobi oh biso na kati ya lupango ba pesa biso ka pondu nzokande na makasa ya manga baliaka na bango ya bitabe pe baliaka tabawa na tango akozonga na lupango olie azonga po akota azoya po yebisa bato bana katala bobima na bino biloko akolia ebele eza na nzela ndenge ba envelopa biso na colonisation, c'est-à-dire moto nyonso alingaka bima loko akende kolia balumumba ko badodio bamuze ko badodio balingi tozalaka kaka na kati ya lupango. Alors biso ozokanisa soko ozoloba français là c'est vraiment aux intellectuels. En tout cas, na boyna ke na ba débat ebele, mais na outi koloba que non. Si nous pensons qu'être intelligent c'est le fait de passer sur les bancs de l'école, là on est en train de se tromper. Pour mutopoz à la docteur, na monité ce qu'il faut, ils en français pour bando soigner bato. C'est lobby que papa caméraman ne azan la pota libumo yokanité. Maman on a zobé la kibeka yokanité. Et yokani bongo singeli zakana français te pour mutoza la maçon menuisier charpentier asa na fonction publique nécessairement il faut y que del tegal avec carrément 4 AC ça na woni et le côté. Alors voilà comment nous sommes aliénés et nous continuons à acheter cette aliénation là. Donc toko futa mbongo na ba classe na ba université pour na ko somba ndengeni to singeli ko zala aliéné bande konanga. Soki tozongi na ka l'aliénation et kokende lisusu te na bonde libino, référez-vous na ba définition ya Congo avec la lettre C na Congo avec la lettre K. Vraiment na komi kitisa nyonso na bonde libino toki na référendum naza na posa ba peine na bino na posa ba commentaire na bino parce que yo nanga nde tokoki ko basculer les choses au lieu de faire arrêter train wana o eza ko loba net ba élection, mais en réalité tous les éléments constitutifs de l'élection, ils ont réuni. Merci beaucoup Matondo vraiment na mwana mboka Oscar mwanda oyo azalaki na biso pe apesi biso maele na ye, mais na suka émission awa ako rappeler biso tout simplement son numéro lisusu na bae oyo balandaki te na débit apesa numéro ya ngwana nde ezosilisa émission na biso mokolo lelo. Merci nazongisi numéro nanga ezali 0 et pardon plus 243 99 99 42
400 plus 243 900, donc 900 39 47 81. Ce qui est benginga na kangaka téléphone T, naza 24/24 ouvert, ce qui pour lingo na YouTube, na numéro ami balé, na WhatsApp tout ça au kutanonga na zawana, donc to naza na pour ça vraiment il y a appui na yo, il y a yo, ils sont nécessaire afin que to tambu samboka, to la la lisusu te, to tika ba discours à pamba pamba. Oh non, surtout biso ba totanga mingi français. Oh non, mais je ne pense pas. J'ai dit que tout, même l'homme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà, merci beaucoup. En réalité de l'homme, c'est l'esprit, hein, parce que ce qui est esprit est faible. Ata bonzenga oyo zali, ata muneno oyo zali, okosala eloko moko te 0-0. Voilà, to komi vraiment na suka émission ezalaki kaka pona posa ya mboka oyo ya Congo avec ka yango to tambolaka bisika ebele pona kotalisa bino pe kolukela bino bae oyo bazali na bwania pe bae oyo bazali na makanisi pe oyo nzambe apesi bango ngenge to apesi bango mayele ya kolimbola baninga mususu nanu basosoli te. Yo pe soko landi émission oyo omoni penza etuti yo omoni ke eza makambo oyo okoki kosala ensemble soko omoni okosala yango na mopanzi na yo mpe odéveloppe malamu soki mpe omoni odéveloppe yango te obengi ndeko ekozala malamu mingi kosangisa na mayele nde esalaka malamu. Papa olobi nasengi bino pardon, omoni association na bino, omoni parti na bino, omoni groupement na bino, mouvement oyo nyonso bosalaka nalingi na bino na biso bato tozali awa tosala un mouvement kombo nango sauvons les Congo. Donc makanisi ozalaka nango mpo Congo ekende liboso oyo nga mpe naza nango oyo mpo oza nango, donc eza to sauver Congo. Donc yango nasengi bino pardon, tosangana totala teke bango baluba bango bakongo bango baswahili biso banso toza bakongo. Voilà, biso banso toza ba Congo mbote mingi pe matondo mingi na ndeko Junior mpidi asimbela biso kamera pe ba enyo sotu oyo balandaka biso to pesi mbote na mama GH to bosani te papa Edo Amani bambote na yo place ozwami yango oyo kaka masolo mboka nde tozosola papa na biso Clara de Bruxelles bambote place ozali pe to bosani te Talibo Talima. Vraiment tokomi na suka émission ba enyo sotu balandaki matondo mingi tolobi ndenge toloba na suka émission na biso. Glory be to God. Bye.